Fabien Assali pour Mulingani Tangama Solo boucle. Bonjour, bonsoir. Je réponds au nom de Perpéti Bokweza. Je suis prophète messager. Dieu m'a dit qui va sauver la RDC. Yaya Congo a besoin de Kobika. Continuons à l'Obaka, sauvons le Congo. Depuis qu'il est parlé, Kino Lelo Congo et Bikato et Bikate. Ker parler. Alors, président Félix Naza, prophète, messager, depuis 2000 ans, Nazwa vision nanga ya cause la prophète. Donc, nous sommes sur le plan spirituel. Surtout aujourd'hui, dans le livre, il y a 1 Samuel chapitre 7, verset 7, tinase, peuple Israël et bomaki relation à Nzambe. Alors, Philistin a banni koya ko bundisa peuple Israël. La Bible nous dit que le peuple Israël, ils ont eu peur, bakimaki et pas à Samuel. Samuel a semblé Nzambe, Nzambe chaki boyo kaninaye kati ya peuple Israël. Ba Philistin tout bayaki morte azongaki vivant. Alors, lelo na yebite ce qui malaria moko ebimi na est kombo Kagame. Kagame azanani, azan malaria sika oyo ebimi na mokili. Alors, c'est toi qui vas sauver la RDC. C'est toi le président. Il faut une solution. Solution est nini pour guerre à Est et Silla. Donc, est simple. Par exemple, avant la paix, ça y a solution à Est. Tokei na kacha Israël. Et un pays moko babengi Haï. Haï est un pays ya mukie loko la Rwanda. Balaki na guerre entre Haï et Israël. Comme na guerre, parmi peuple ya Israël, moko akeko yiba biloko ya ba Haï. Na guerre, Haï a gagné qui Israël. Alors Josué a lelaki a Nzambe comment mboka muke et si ça ba soda na biso nyonso. Nzambe a yebisi rassembler batu nyonso tu ya 12 tribus ya Israël. Parmi eux, moko azwaki biloko ya Haï, comme on a Akam. Quand on va découvrir Akam, nde aza cause il y a échec, il y a guerre na bango. Akam bataki mopandi pe Israël et longa ki guerre. Le lope photo lukananu batu o baza concerné. Il y a guerre, il y a est wana. On peut tout faire, on peut tout dire. J'aurais souhaité au Bengissa toutes les autorités, il y a province, il y a RDC, y compris naba chef coutumier, naba pasteur au baza, au baebani, au baza pendant Nzambe. Comme ça, tout cela kato luka au hasard cause il y a guerre à est wana. Tocha bassin ya mai toche mungwa. Totie poudre de chasse, totie wana. To sali ba service spirituel. Comme ça, autorité moko azo le capo atombo la bassin wana. Oyaza innocent bassin ekotombama. Mais oyaza concerné bassin ekotombama te. Surtout découvrir batu wana nde to reçoit kimia na est pour na libela. Parce qu'il y a des gens à Zolia Mbongo, il y a RDC, à Zolia Mbongo, il y a Libanda. Il y a une guerre à Est et aux Ala et Kosila. Il faut que ça l'ango obligatoirement pour tous les solutions à Mboka. Naza charlatan, mais je suis prophète, messager de Dieu. Naza occasion, il y a Oya grâce à gouverneur Rita Bola. Nazaki pe chauffeur naye na oya frère héritier abetaka fali abeta pe frère jibe abetaka donc na tongo na joie vision que oye na kata ndaku na yo moni bakiti tu ya plastique bataki na ndaku na yo eza ya kobukana donc osilika pourquoi na ndaku nanga bakiti tu ezali ya kobukana oye komi à suivre na ko expliquer yango jour okopesa nga chance ya ko mona yo
na biso nani aza bakiti ya kobukana. Congolais alingi yo mpe akolingaka yo kaka. Soki oéchouaki na premier mandat, ce n'est pas ta faute. Tu es combattu. Oza leader oyo ayaka mpona ko sauver mboka, aza toujours combattu. Peuple congolais, to soutenir mokonzi ya mboka. C'est lui notre sauveur. Président Félix, vous devez chercher la perspective pour sauver ton peuple, pour sauver votre pays. Nzambe aza derrière yo, peuple ezali derrière yo. Ne crée pas. Nzambe akolongisa yo. Sangisa immédiatement ba autorité nyonso ya province ya RDC. Na ba chef coutumier, na ba pasteur au bazana eloko Nzambe. Parce que moi je ne crois pas au bengisa ba pasteur pour ba sambela pour na mboka, mais mboka ezo marché te. Pourquoi ezali le kambu ya relation na Nzambe ezali malamu te? Pour Samuel a sauvé Israël na guerre pour attaquer la relation na Nzambe. David a sili sa guerre ya Goliath na Israël pour attaquer la relation na Nzambe. Kibo Nzambe eza ko fungula l'église te, eza le kambu ya relation ya mutu na Nzambe. Nde eko sauver mboka na biso. Kagame aza malaria te oyo bimisika te. Tolingi to silisa malaria oyo babengi Kagame immédiatement. Zala na confiance ya peuple na yo, pe zala na confiance ya Nzambe. Kozala na confiance à l'étranger parce que les mêmes étrangers wana oyo ozo kende kaka bango bato kende soutenir Kagame. Zala na confiance ya peuple na yo, zala na confiance ya Nzambe oyo bakoko na biso basambelaka. Kobanga te. Nzambe aza capable ya kokwesa même États-Unis, aza capable ya ko détruire même Russie. Ce qui yo opesi confiance. Ayez confiance en Dieu. Dieu est capable. Dans le but en tant que prophète messager, je suis vraiment sérieux. Je suis vraiment sérieux. Sauvez mboka na yo. Parce que ndako oyo ezaka na papa ezaka béni. Mboka oyo ezaka na mokonzi ezaka béni. C'est toi notre bénédiction. Il faut te mériter yango to mona na miso. Nzambe abatela yo, Nzambe apeso makasi oza leader. Leader abangaka te. Leader azala toujours combattu, mais okolonga kaka. Le malheur du Congo, c'est ton peuple. Parce que bakonzi wana pe bazaka ba peuple, nde baso trahir mboka na biso. Kaka les mêmes autorités wana baso lia les deux côtés. Pour te découvrir bango, to kocha bassin ya mai, to tie mungwa, to tie poudre de chasse, to sangisi ba chef coutumier, na ba pasteur ba spirituel. Mutu moko aleka atombola bassin, nde to koyeba banali baso trahir mboka na biso. Nzamba batela yo, nzamba pambola yo, peuple congolais partager message au partout. Ce qui un jour mo na mboka oyoki message oyo, ne doutez pas, n'hésitez pas. Benganga na koya ko expliquer makambo oyo etikali. Parce que na kati ya Égypte wa aloti ndoto seti ngomba mike et meli seti ngomba minene. Sentir na ye soit ba conseiller na ye bazanga ki réponse akoyebisa roi. Mais roi azwa étranger a outi na boloko ayepe a pesie solution ya mboka. Mboka ezaka sauver même pas na arme te, mais le papa mboka eko appelé sauver. Dieu est capable ya ko neutraliser Rwanda na ba seconde pe to bosani pe Rwanda. Pe mokleko kamwa. Ce qui appellent la bataille derrière Rwanda, na bango bako subir même sort na Rwanda. Je suis sérieux. Mon numéro c'est 084 40 23 914. 084 40 23 914.
peuple congolais aza derrière yo, tokolemba yo te, tondimi yo, na lolenge nyonso pe tokolingaka yo kaka. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Prends courage, fortifie-toi. Que Dieu te garde. Merci beaucoup.